septembre au Zénith de Paris, où est rançon de la forêt, Congo Liboso, ma famille pour venir soutenir le concert. Et le 7 novembre, à faire Casino de Paris. Très bientôt. Parce que tu boyi ba charlatan, o bayaka bato wanga ba baby sa cop oyo. To boya pe bandeko ba ko lingate musala oyo. Nenge to sala ngo na ba Vasco de Gama, nenge to sala ngo na ba Vasco de Gama Chibangu, faut que ndakande bongo quoi. Na chama ele ne to sala ngo, nenge to sala ngo na ba Gouvle Golo, nenge to sala ngo na ba Fiston Frappe, nenge to sala ngo na ba Killer Kilesi, na ba Tarik Ngangu, nenge to sala ngo vraiment na ba frappe na frappeur de la révolution ba ndeko balingi ba ya ba loba so ba loba nini. Puis to ko sala toujours musala. Parce que papa Hervé et loro azo ko sala, le loto moni faire gola à lobby, à bou poupa, à salela ye, po beta concert wa beta malgré ba da trop na ndule wana. Mais ba salela ye. On se comprend parce que yazaka na mutema na ko fungama. A sala ngo pe na Zénith de Paris. Faire égol la salle on te pourra battre basa elete azoro la tisana bandeko o baloba ke faire égol la ramutema mabe bate bele ba traiter faire égol la mabe na ndenge moko ya faux na dynastie. Mais pourquoi dynastie ezo baluke la bino ezo sala bino ramutema passe bolinga bozana so ba musicien wana ba nyokama bozana poso lokwa ba musicien lokwa be volonté basila bozana lokwa ba musicien lokwa ba selo scram état d'esprit Poutine Kalaming état d'esprit Zaroya. Oh, c'est le scrum. Ayembina ba jeune musicien tout. Ayembina ba bina filé. Ayembina ba bébé bouchou. Ayembina ba depuis. Ayembina ba tout nyoso. Sur ba mbongo oh la ça. Tika Kima TV. Kima TV et Aramabe Kima TV. Yanga lo bana héritier Watanabe. Kolanda ba distraction sans caractère ba biloko tozo lo bana lo belokote. Mais ya luko na machette. À côté de batina la bande là na oluka muto abaki j'ai même ma main à couper, j'ai même ma main à couper. Na deux machettes. Pas quatre héritiers Watanabe maboko. Mais lelo a changé maloba. Bon, on dit fabrication de pas benda koni. De pas benda koni. Maramouna sa spiritualité les gars spiritualité. Héritier Watanabe concentré la promotion. Il y a mis ange mi demo parce que Betty Banzembo au Saranate. Banzembo na yo, ezo la musape sumite. Voilà, merci beaucoup na bande Touba Rolanda, héritier Iboula partout dans le monde entier na chaîne Abino Bolinga Ramingi, concept Touch TV Otolobaka vitesse o wapi na ndenga mukete. So bon mon héritier Iboula abimi na matala tala na bino na banaku na bino en tout cas parce que tu ko pesa kaka impression, tu ko pesa kaka information o ndenge bolinga ka pa muyaka na bino héritier Iboula représentant valable bayaka. Quant à moi, je dis merci beaucoup à l'initiateur de cette chaîne, Papa Audace Milando. Ma maman Afi Milando, pourquoi pas dans mon vieux Adrisha motomètre Bebazi Beba Tchafouin au monde. Je dis encore merci beaucoup à 3 le magique Lotis Long et Loufoitena, mon vieux Yakat, mon vieux de tout le temps, de tous les jours. Je dis encore merci beaucoup à Bruno Loubi Kambon à propre, Sandra ta maman à Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup à Nelly Tamboué. Pourquoi pas à Belle Brida. Merci beaucoup à Maman Jolie Kouete. Ma Jolie. Merci beaucoup à Maman la Nita la Gabonaise. Jessica Djenga. Merci beaucoup Nabina en tout cas parce que Bolinga héritier Iboula. Mouyaka Nabino aya toujours na po oyo pour na ko sepelisa bino to pour na ko informer bino bandeko balinga baza la mieux informé parce que to boyi ba charlatan o bayaka bato balinga ba bebisa cop oyo to ko boya pe bandeko ba ko linga te musala oyo nenge to sala ngo na ba Vasco de Gama nenge to sala ngo na ba Vasco de Gama Chibangu. Faut que ndakande bongo quoi na chama ele neto sala rango nenge to sala ngona ba Gouvle Golo neto sala ngona ba Fiston Frappe neto sala ngona ba Killer Kilesi na ba Tarik Ngangu nenge to sala rango vraiment na ba frappe na frappeur de la révolution ba ndeko balingi ba ya ba loba so ba loba nini puis to ko sala toujours musala parce que papa Hervé et loro azo ko sala le loto moni faire gola
à lobby à boîte vidéo na Instagram pour na loba na bandeko tout ba mourir non sur bonne musique bokende ko silisa ba billet bo somba ba billet à Casino de Paris et il y a Zénith de Paris à Ouéranson le 17 septembre et puis le 17 septembre au Zénith de Paris Ouéranson de la Forêt Congo Liboso ba famille nyoso pour venir soutenir concert et le 7 novembre à Ferrego la Jésus de Nuance Casino de Paris. Très bientôt. Bokende na concert ya Ouéranson, c'est pas donné à tout le monde parce que Ferrego là a la mutema wana azana humanisme wana ko ça toujours ba vidéo au mona sela ngo ipupa asalela ye po beta concert wa beta malgré ba da trop na ndule wana mais ba salela ye on se comprend parce que yaza la mutema na ko fungam asala ngo pe na Zénith de Paris Ferrego la sala ngo te pour ba ça elete azoko la tisana bandeko o ba loba ke Ferrego la mutema mabe bate bele ba traiter Ferrego la mabe na ndenge moko ya faux batu baloba ke Ferrego la za orgueilleux Ferrego la boye Ferrego la minene mais lelo biso moto ko mona banani o ba komi minene banani o ba ko sala ba fier parce que bate bele lona landi Sankara koloba ke abeba na kana héritier watana be na ndenge mabe mais lelo ba bongisa to mona place ba bongisa te mais pour héritier ayeko tikela Ouéranson CD héritier aye na répétition ya wera yesu ko chancer maluba mais to mona place yene héritier ba se passe là te mais tant alobi bongo za mabete eza bien mais ce ko olukani na vie affaire parce que tant ko loba ke dynastie eza idée ya bien eza idée mabete mais batu le roi ba Bill Clinton ba c'est le batika la kana koyemba ba animateur et puis ozo benga bango ba vétéran e belo mususu Sankara tanga za koloba makam na TV bandeko be ba ko mona lo ko sala ba vanti to koloba base oui base par rapport que total par rapport à GP bazaki na actualité te bazaki na makambuté mais bazune siko moi actualité pour na combo ya ferré to lo ba yango vérité mais parce que tango ko benga mutu lo ko Bill Clinton ko benga vétéran par rapport à nini parce que Bill Clinton sera yega maison mère nga un mois après bo beti génétique makam Bill wana ka bo mona et puis sur à présence na kata Zénith makam mais parce que 140 ans ko loba na télévision ko loba faut ko tala ko pesara ba mo parce que tango ko benga ba musicien o ba sala ma mebe na maison ko benga bon ba vétéran parce que Ferré a invité bango ba beta na dynastie mais pourquoi dynastie ezo baluke la bino ezo sala bino ra mutema passe bolinga bozana so ba musicien wana ba nyokama bozana poso lo ba musicien lo be volonté ba sila bozana lo ba musicien lo ko la ba selo scrum état d'esprit Poutine kalaming état d'esprit za roya oh c'est le scrum ayembi na ba jeune musicien tout ayembi na ba bina filé ayembi na ba bébé buchu ayembi na ba depuis ayembi na ba tunyoso so suena ozaki ni ba tona ba sila ba mona na lisute ozala na bango na maison mère c'est très bien to boyi to ozaki na bango na maison mère mais lelo so tu vraiment au sala musala ya bien au sala musala ya excellence bande obo excusez-moi mukena kota na promotion ya harmonie na nini na dynastie puis na Casino de Paris na olobela na chiteka awa parce que soka zalaki vraiment muto asala musala bien pas ko finga pas ba polémique banga ba tata directeur en marketing banga ba tata directeur en marketing parce que aussi ma marketing ya maison mère mettons le lozo loba mabe ya baninga ozobimisa ba n'importe quoi baninga ba salini ba bomelio nani baza ba vétéran te tant yo loba que non héritier loba que non pour ya beta na dynastie faut ba inviter wera il faut ça la rater ba obligé mututé na projet na ye ba obligé mututé parce que lelo bandeko ba ko comprendre ba vérité za ko bima na musique na biso bandeko ba ko comprendre mais c'est tellement batu ba ko comprendre mais comment Sankara de kuta ti le comprendre ka te ma musique neza oke bon on ne sobo ko sana ba pire na ba papier le prince ngana lo bango za ba base bandeko eza nango ba préparation na bango ya nango te so yini so eza nango bezo ba ko sala
ya yo loba kaka problème te yo kuna loba kaka problème za te to bigane to sala ils sont ensemble ba solo na bango normal il y a des images bande ko ba ko tinda biso pe image bo moni to tient ngo pe a na concept touch bo s'abonner massivement pour hériter ibula ya na ba pièce contre pièce bo rolanda ngo awa toko banga mutu te toko loba ne vrai ya vrai ya na loba na bandeko bomoni papa Hervé a sali déjà vidéo pour na rotina bandeko ba ke na Zénith de Paris et puis na soura bi le 7 novembre Casino de Paris à partir de 20h ya na ko senga bandeko tout ba ke ba sa sold out na bango to si ça va bien o etikale ko sala kitoko parce que papa Hervé avec qui regarde moi et puis si sur salle mythique loco la Casino de Paris la salle le plus prestigieuse de l'Europe où il pèse sa impression au Ferregola à recommander sur histoire ya Sika deuxième histoire ya Ferregola la musique à continuer recommander sur la Casino de Paris pas importe le nombre de bateaux pas importe au bateau bakoloba mais biso trop focus Casino de Paris biso to la toujours focus Casino de Paris to préparer makamoto ko préparer hier j'ai causé avec coach Emmanuel Kalonja zo pèse sa directive ndenge bon ba préparer na Allemagne et puis on va préparer na Italie baza déjà bien blendé ba bi mageno les 7 maman dans partir les 6 ba continue bango bande ko pe o ba na nini na Londres ba ko préparer ba leni compresseur ba ko préparer ba Smokey 9 d 7 8 les grands rappeurs autotikane na mboka na biso République démocratique du Congo prof na bango nzambe ya rap Smokey na kata mboka Londres ba ko préparer ba mama Fanta Fofana ba ko préparer ba benda da ba idende ni ba ko sa ba mama Lanita la gabonaise ba mama Jolie Kwete par certains jours ngo to ko zomi pourquoi ya ba vidéo na ndenga mukete to ko pesa ma ba Shérif Kachiko l'image de la terre ba s'organiser ba Jean-Paul Binda Mastaki groupe ma FG Fan Soutien Monde ba zo s'organiser parce que ba somba déjà ba bien ba stratégie et ça tellement ébélé bandeko ba ko zo ba stratégie ndenge nini ba ko ko sala pour na pyromane ndenge za koya ko balola batuni tout faire gola boiti ka 10 heures à pamba bandeko ba moni moto ba comprendre te ba bi osunini parce que faire gola aza encadreur faire gola aza patrimoine na musique na biso yango bandeko tout bokende ko zo ba abonnement na bino na ba plateforme no sa téléchargement et ko sala kitoko na elengi parce que to yebi ndenge nini Makambango et Salaka. Donc, Smokey 9 d 7 8 en pleine émission. Donc, Bandeko, oh, tout beau Rolanda. Bokendeko Zoba, bonnement, na bino na ba plateforme maintenant sa téléchargement et ko sala kitoko na eleni. Pourquoi? Tant que le bongo artiste na bino fait rigola botinda kié a yembe la bino to a c'est la bino album urbain. Na vrai sens du mot l'album World Music au Fergola ko sala biso yango do senga nini biso peto zong sa ascensé to ke na ba plateforme no sa téléchargement to ke ne ko so ba abonnement na biso to matsa pe ba abonné na Instagram artiste na chaîne YouTube na ye to ke na TikTok to faire to ke na page Facebook c'est très important Gaulois Gladiator et Rosala TikTok on a parce que ba préparation au d'abord ko sala pour na Casino de Paris pour na Pyromane en tout cas. Bravo, félicitations. Puis parce que l'organisation a tellement belle organisée. D'ici là, on reçoit déjà marche pyromane avec presse intelligente mobile, marche pyromane. Donc après, on a net à la Sikoyo, na bandeko ya Brazzaville. Toko zonga Siko Brazzaville ango, nenge to rata jango toko zonga sous Brazzaville pour te faire sa impression. Na elengi na ndenge ya mukete ya ona ko senga na bandeko tout bokende ko zo ba abonnement na bino bolanda ba distraction ba sankarate bolanda ba distraction ba ko sala wana te biso na le roi de la forêt même morale tant total a dit sankara ko yemba banzembo ya jaloux a ko boira bambongo lukuta ba $100 a lukuta wana za ko yemela we ensemble même taza jaloux parce que na ko za jaloux na ye faire ko za jaloux na eta pour faire ko la patron. Faire rigolo, c'est un patron. Les seuls artistes na génération ferrée, on a posé ces ferrés.
soki bona mise muso aza posé boya na ba image totala muto aza posé na kini ki afandisa makambo te bina adresse na bimelara awa abimela na lufungula numéro autant azate bamususu baye balala so bawapi te barate place balala na poto bala seso mituka cher na kintacha so baye ata mwana noa so ba mbongo ngo o laksa tika Kima TV ya ramabe Kima TV ebomaka yana lo bana héritier watanabe kolanda ba distraction sankarate ba biloko to zo lo bana o lo beloko te mais ya luko na machette à côté de la batina la banda la oluko na oluka muto abaki je mets ma main à couper na deux machettes pas quatre héritiers watanabe maboko mais lelo a changé maloba soyi bato ebele ba yebe héritier watanabe bazalaka na bimisango mais yet héritier watanabe bazalaka boye asalaka boye na bimisango ezaye. Mais si on lelo, wata tika distraction. Ça la promotion l'album nommé Ange mi de mort. Oyembi banzemba danger. Yango moni l'autre tchela rôle liba le 18. Bo tchesa na maba et puis au beta pe kilibit. Mais na comprendre tenengo samria no rabo yo kota na ba distraction na bango. Oza au monde nga je te dis ce qui est vrai. So to lo be no vérité te na musique. Amoni fabrication n'est pas benda koni. De pas benda koni. Maramuna sa spiritualité les gars na spiritualité. Héritier watanabe concentré na promotion ya mi ange mi demo parce que beti banzembo ko sakanate. Banzembo na yo ezola musape sumite ma bato. En tout cas na ba lignée. Mais siko distraction d'été. So la nika distraction yo. Tobeta masolo mususwa tona posa mi ange mi de mort na okeno obet no ba grande salle kolona ba distraction te ndongo na Kinshasa beta ba chetemba baluka ndongo beta ti wana baluka ba shobe zongela ngo ba grand hôtel au sala bien balubumba shona beta kende lisusu kolona distraction te boyebi 12 ans on est narati. Pour ça, il y a un mot qui est dans la nenga faux, un mot qui est dans la nenga bien. Mais ce qu'on est dans la nenga bien, mais il y a un mot qu'il faut bouler. Il faut bouler parce que les leaders, les patrons orchestre, patron orchestre. Parce que les moussous sont même dans le couta, les moussous sont même dans la distraction. Et puis nous avons l'album ne peut pas bouger. Générique yangoana ezati au générique danger mais le bête soutien tolo ba vérité mais le banzembo siko ya 4 comme ko lamuka donc to lamusa li sous promotion ezarani héritier watana boko mo binisaka batu 2 mois 3 mois na générique si les arani et puis na maison mais ozaki maman na danseur bana robina tolo ba na bino ba vérité. Et ça va créer et la vérité. Et alors on a miel de son bêta préambule. Album ne banze ma bien mais promotion et ça la raté. Miel de son akanga maboko. Mettons bozara na wengi wana au double revolver. Et souka wa double revolver fait comme attaque 4. Bozari na ba guerre yona wata na maison mais kita mais souka comment ba patron chez mutu mpanzi na ye. Miel de son zanini. L'homme de préambule. Na moi peuple Charlie Pakalingomba azapa na yo. Sera promotion zate pour na nini mbongo. Tona posa na bino. Tona posa bo bete la biso nde musique. Ba golo gladiateur bo ebi nga héritier ibula sola nga sola boy. Tolinga ba musicien tout. Mais sauf Jonas. Sauf Jonas. Simangolo. Ali biloko ne se koma e sauf tema li biloko ne se koma e to linga right to chema contre mire. Merci beaucoup na bandeko tout bazo yita kolanda héritier ibula. Merci na assistance ya confrère na ngai Vasco de Gama Chibangu balobi bokene ko s'abonner na Chamaele.
Babonné pe à Chamaele, bo s'abonner pe na concept touch. Et au sala kitoko na elengi. Ngana linga bino bo s'abonner boye. Merci beaucoup na musée. Merci beaucoup na Brice. Merci beaucoup na Mokonza Moka, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup na 3L magique Lotis Longi Loufontaine na Movier les douaniers les plus suspects. Je calamine na yaka Loufou na ra moi kosa les 3 jours 4 jours biga ne maramongezala. Merci beaucoup na Driss motomètre bebazi beba. Chafouin au mona ngwazaka na mbongo ngwazaka na makofi na ye. So go liembongo so pour luki biso na bitumbo ko ikao. Yazara bongo. Merci beaucoup na Belle Brida. Merci beaucoup na Nelly Tamboué. Pourquoi pas Maman Jolie Kouete. Je dis merci beaucoup à Maman Lanita la Gabonaise. Jessica Djenga. Nelly Tamboué. En tout cas, on est tous ensemble. Maman Fanta Fofana, coach Emmanuel Kalonjoué tout. Merci beaucoup na bino nyonso. Ba golo ba gladiateur ba dinoko tout ba linga héritier ibula muya kanabino to ko sala musala pour musique na biso et kende liboso. Merci beaucoup na bandeko nyonso, merci beaucoup na papa Audace Milando, motema maman Afi Milando. Merci beaucoup na babonné fidèle au baza toujours na kati ya Concept Touch TV. En tout cas bo s'abonner et ko sala kitoko na elengo. To monani soki nzambe azongi na note play.